Ingeta, 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 la famille, Bokota, 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 Awa, Makambo sur Makambo, Awa, dossier sur dossier, la famille, Kandengeto Yeb Sarabino, Kola la Kola Mukana ya Somo, Kola la Kola Mukana Makambo, Kola la Kola Mukana ya Pasi Pemawa, Kola la Kola Mukana Mokili, Mokili Mawate, Kola la Kola Muka, Naba dossier sur dossier, na Yeb Sarabino toujours et encore que non, na Congo na biso ba dossier ezanga kate pe tolukaka ba dossier te ba dossier nde eyaka eza bongo bandeko nanga na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya pas possible nga biso moko tolobaka toujours pas possible. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo toye penza na sangomoko izosa la pasi mingi na motema concernant papa na biso Matu Samuel. Na bandike ebele ya batu toyebi papa Matu ebele ya batu to sepela penza na banzembo na ye. Banzembo ya papa na biso Matu Samuel ekotisa biso na mozindo ya makasi, mozindo kutu ya kosakana te, mozindo kutu ya mukete bandeko nanga ekotisa penza biso na mozindo. Lelo oyo toye na sango bandeko nanga ka ndenge toyebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate pe tokotikala na biso koya te na ndenge moko ya kitoko. Avant ya kokota na mozindo ya makambo na biso ya lelo la famille ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Pitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na yemoko la parisienne ya Tongo, madame Judith Diampo Visa, bambote nanga na famille NM, wana na pesi bambote na Franes NM, Franciel NM, et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, na système moko ya kitoko pe, na système moko ya malamu, et sans oublier ma tendre chère belle-sœur na kombo ya Naz Kazadi, autrement dit Jenna Kazadi, na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille, to landana nou moi sport na biso na bukebi nyonso et après nazo zonga sima pour na ko continuer analyse na biso. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, pour commis à 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisa mami, na maladie, hémorroïde, interne,
pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo et bongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement au coco ta salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Quand ndenge na yeb sarabino, bate la santé na yo, soki yoko bate la santé na yo te, mutu moko te, akotika la ko bate la santé na yo te. Yango, eza toujours ya malamu, eza toujours ya mutuya, eza toujours ya bien, en tant que mutu, ko yebaka ndenge nini, ya ko bate la ka surtout et encore, santé na yo. Soki omonike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, e kozala malamu, benga Gavker na lombangu, aya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, abari njema, Gavker ayelibino ba solution ya kitoko. Pona bandeko na biso oyo bazonyo kwa mana makambo ya mabota. Toyebi ke la plupart ya bato, surtout ba couple ya biso ba congolais, ebele omonaka babalani bavandi na ndako ya libala 10 ans 15 ans mabote ezoya te. Omona tokomi koloba tata mwasi kutu nde asalaki nga boye, oncle kinga ndi asalaki, mama abota kinga, papa abota kinga, ezalaka bongo. Biso babantu surtout ezalaka soki mwasi azobota te, ezalaka kaka kindoki ya famille. Mais soki tokoti na makambo ya science la famille, tokoya komona ke il y a de ces femmes oyo bazalaka na kapasité ya kokumba zemi te. Sikoyo na baka ya bongo, lelo oyo ba machine ezalaka, bakolongolaka maki ya papa, balongoli na maki ya yo mwasi, bati yango na machine, mwana na bino akomi kokola na machine. To eza na nzela ya ba femme porteuse. Bokoki kozwa ba maki na bino batie yango na nzela ya ba femme porteuse, mwasi mosusu akumbeli yo zemi, ti 9 mois aboti, mwana kozala ya bino, kozala makila na bino. Ezalaka bongo parce que maki wana eza ya yo na ya mobali na yo. Eza bongo. Siko solution wana ekomi na Gavker na ndenge moko ya kitoko. Bozala partout dans le monde, solution wana ezali na ndenge moko ya bien, na ndenge moko ya goût, pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Bozana besoin ba détail, ka ndenge bozo mona de bande na biso ezo sala ba défilé kuna numéro ya Gavker ezali, bokoki ko contacter bango, soit bokoki ko benga ba numéro oyo eza simananga, to kotia bino en contact na Gavker na ndenge moko ya kitoko. Ba joyeux anniversaire na bande kona biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire mukolo ya lelo, to ebike boza ebele oyo lelo bobota maki kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli tant de personnes lelo oyo baza lisusu na bisote, mais soki yo oza na bomoi nzambe azobatela eza toujours malamu koya ko célébrer anniversaire na yo. Yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga kande tolobaka toujours et encore tango matange yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazo ya lobi kuna nazo kende te. Matange yaka na cadre nango na système nango la famille. Yango kandenge boyebi Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko nyonso oyo bazolela papa akufi, mama akufi, tata mwasi akufi, mama kulutu akufi, noko to yaya. En tout cas toye ko présenter bino ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu. Chaîne Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commerciale, hein? Oza na besoin ya business ekola, oza na besoin ya oyebana, business na yo eyebana, entreprise na yo eyebana, ba numéro na biso yango wana sima na bino, bokoki toutefois ko komela biso, bokoki toutefois ko benga biso, to loba makambo ko benga eza pona business. Oza na besoin ko tia business na chaîne na biso, benga biso. Mais soki oza na business ya ko sala na biso te, salaka ba commentaire ne bo salaka et au sala biso malamu et encore malamu mingi. Voilà. La famille toko tanama mozindo ya makamna biso to beta lisolo, la famille nazo yoka nanga nzoto malili. Bande konanga sans plus tarder.
boyebi ke mwana moko ya papa na biso Matou Samuel abalaki. Abalaki depuis vendredi nde abalaki bandeko nanga ezalaki feti na feti abalaki penza kanenge boyebi ezalaka toujours honneur ya ba parents nyonso, fierté surtout ya ba parents nyonso amona mwana na ye abali, surtout pona bana basi, parce que lelo toyebi ke eza na bana basi mosusu lelo bakomi kotia bango zemi na pete nyonso, mais soki omoni mutu abalisi aza mutu a encourager, surtout na génération ya lelo bana ebele bandimi na bango kindumba ba préféré kindumba ki babala, mais soki omoni parent penza balisi mwana na ye aza mutu moko ya ko encourager, surtout na ndenge moko ya bien yango to kopesa ba félicitations à makasi na papa na biso Matou Samuel. To monaki quelques commentaires, il y a aussi d'autres personnes oyo ba contacter ki biso balobi mama Étoiline ozolo belango te papa na biso Matou Samuel bala basi bazo kufaka sikoyo mwana na ye pe abali bongo makambo wana ekolanda mwana na ye te na ndako ya libala Congolais tika motema mabe Congolais tika kindoki soki bana basi plutôt ya papa na biso Matou Samuel babandaki kokufa biso toyebi ba raison te pourquoi bokoya ko souhaiter babiloko ya bongo na mwana penza oyo auti kobala botika mwana ya papa na biso Matou Samuel avanda na ndako ya libala na ye kimia nyonso s'il vous plaît. Eza tan na ye, eza ngonga na ye, soki bino bokokaki kobala te, ye abali a honoré ba parents na ye, a honoré pe nzambe, alors botika babiloba loba na bino ekozala bien te. Voilà. La famille awa naza na matière. Soki na simbi téléphone nga boye, c'est que ya koloba ezali. Matière ezali ya nani ya papa na biso Matou Samuel kande to obeta lisolo. Bandeko nanga matière sur matière, dossier sur dossier, affaire sur affaire bandeko nanga awa makambo nde makambo bandeko nangai ba mosusu balobaka mama yo pe kopesa ka ba salutation ebele na boya kopesa bato ba salutation bino bongo nanga pardon tolanda Mona zaki surpris un jour namoni en fait Joël Tatou. OK. Francis Joël Tatou. Tokutani quelque part ezalaki na anniversaire ya Choral Mobile et puis Mobile du Monde o ezana honorable Kabo. Alors nazaki surpris ye mtasalaki service appel de fonds pour na bato soutenir. Na suka ya pesinga muta bilanga papa Matou mon vieux abi tika na biso kamo kamusayo. Alobi nga na bongola motema na banzembo na. Alobi na kendaka na croisade ya Sony Kafuta. Na ba yebisaki ngai ke na yokaki na publicité ke Matou Samuel akobeta. Campagne moko Sony Kafuta salaka na Stade des Martyrs. O bato alekti na pelouse tiki banda. Ezaki na année 2000. Wanga nazola to ba mazantu monanga milai no na colère ba veste tellement na rola tani benzulu câble ba bubu tana nozo ba veste siko ba to kabela na kabela 100 mesure ba 56 nazo lata kam ba 60 nazo beta kaka nazo chauffer kaka on terme que de dîner pas taire na siko abali ko repérer nga penza bi abi mkolango vraiment molimo moi alobi ke mkolango na taka costume ya velours ya rouge alors zai ko beta ngala funa na zai ko lela Yahweh, papa ngaye naye. Parce qu'il y avait papa Matou. C'était là un jour, témoignage au Pessa. Amen. Alors, il y a que Nzembo wana eza pe kitoko. Na bongo na motema na banzembo na. Ezalaki na croisade ya Sony Kafuta. Nazalaki na kati ya foule nazolela na tango zoyemba. Wow. Lelo naza musali na Nzambe, papa Matou koba. Musala osala ka Nzambe yebi yango. Amen. Fruit ya musala. Tu vois, tant que vous avez des impacts, musala wana, impactant na bateye, impactant na batumo na parfois mutangi na koma, na nzela loyemo parfois ya ene kulusu abimi na koma. Parfois na nzela bona bongo la motema na problème boyende yango epesanga délivrance. Voilà pourquoi na yena bomo koloba impact d'abord zali fruit l'adoration, c'est lui-même, c'est la nourriture des grands. Et tant que tombe la kanzambe yana les zones banana yake pa na zonga kilo lenga zalaki azaki ndimake na nzambe yo sengelo impacté yes nzambe yo ndimela atabuté kuumela kino tongo ekotana yo faut impacter na likambo na yo na musala na yo voilà pourquoi na baki impact na zotala
10 albums oyo na album moko eza na ba témoignage o impacta vie ya bato tozala ba témoignage ebele yango to koloba soki to lobi yango lelo ke kolo yo ne impact ya vie na biso na ba dom. Voilà. Na bandi ebele bato touti koyoka ebele bato touti kolanda moi ba makambo ya papa na biso ma tout Samuel oyo auti koloba concernant le prophète Francis Tatou. Na bandi ebele bato toyebi le prophète Francis Tatou aza moko ya basala nzambe ya mboka na biso. Asala ba délivrance ya makasi, ayaka na ba prophétie ya kosakana te, hein? Wana je salue fils biologique donc fils na cadre ya makambo ya spiritualité, le prophète Ben depuis Johannesburg, topesio ba mbote kandenge zalaka. Voilà. Bandeko, dossier awezali. Batu o batindelinga ba video oyo, balobi nanga mama Étoiline, loba nanu sala nanu analyse na yo, parce que na ndenge to omona, parce que to yebi papa na biso matu, aza kaka na besoin, aza kaka na posa ya visibilité. Batu bata la kaye, talaka papa matu, lokoso mbongo nde zalaka ye. Bato ebele ba ekutu ko rappeler nga balobi o mama Étoiline se rappeler na makambo ya majabu koyemba ka bana majabu bayemba ki banzembo na ye directement asenga ki ba droit d'auteur, il fallait ba futa ye. Asala ki yango makelele matata jusqu'à ce que bato wa majabu bakata ki batikala lisusu ko yemba ka banzembo na yete. Sikoyo awa abandi na makambo ya prophète Francis Tatou ayebi ke lelo oyo parmi basala nzambe ya minene o nzambe asi atombola oyo baza au sommet lelo na Congo na biso. Prophète Francis Tatou azape parmi batu o baza au sommet. Sko yango wana yelelo atika ba pasteur nyonso akende kaka ipa ya pasteur Francis Tatou. Pasteur Francis Tatou a mona keno ndenge zaboye papa na biso Matou Samuel azo rappeler que non ce qui lelo aza likolo c'est grâce ya nzembo na ye ya papa ngai na beleli bandeko nanga nazaka nanga na mungonga bia koyemba te yango bandeko ebele bayeko koyebisa mama Étoiline kandenge zalaka. Bon la famille c'est vrai bela batu balobaka toujours que papa na biso Matou Samuel azalaka na lokoso mbongo mais na makambo ya lobi en tout cas nga na mona nanga problème ya malonga penza te concernant makambo o penza lobi na mona nanga problème te. Bon soki pasteur to prophète Francis Tatou apesa ki motema na ye pa ya nzambe na nzela ya nzembo yo gloire au Seigneur. Kande na yebisaka bino mutu na mutu aza na ndenge oyo akutana na nzambe eza na batu mosusu pour que lelo andima keno Dieu existe c'est parce que abelaki batu mosusu c'est parce que akomaki na ba situation ya makasi oyo amonaki ke famille na ye etikala kosunga ye te ba camarade batikala kosunga ye te mwasi na ye to mobali na ye atikala kosunga ye te mais ayaki komona kaka lisungi eutaki epai ya nzambe yango apesa nzambe vie na ye nyonso mobimba. Eza na batu mosusu kande na lobaka toujours basala nzambe surtout oyo bayembaka. Il y a de ces personnes au babika na nzela ya banzembo na bango. Yango nga batu wana bayembaka na bapesa ka bango respect. Quelque soit que batu mosusu bayaka o nganga lobaki o basimbaka bakisi o bamataka batitaka. En tout cas nga nalandaka makambo wana te. Pourquoi? Parce que na yebaka na nzela ya koyemba il y a de ces personnes o babandaki kokufa. Mais na nzembo kaka yoki c'est fini, mutu a changé directement. Mutu a bongoli na ye motema, mutu a pesi vi na ye epa ya nzambe, to mona batu ebele, to yoka pe batu ebele. Deuxième sujet na biso, la plupart des gens aussi o babenga kinga, balobi mama Étoiline mais kolanda témoignage ya pasteur Francis Tatou aloba keno ayebaki nzambe na kibomwana, abandaki ko salela nzambe na kibomwana, abandaki koteya na kibomwana, akomaki kozwa ba révélation na kibomwana. Mais comment ça fait-il que lelo oyo le frère papa na biso boto benga papa Matou Samuel azalaka lisusu frère te le frère dans le Seigneur mène à respect à makasi to benga ye papa parce que azalaka papa na biso na kombo ya papa Matou Samuel lelo oyo aya koloba keno le pasteur Francis Tatou
abongola motema na nzela ya nzembo na ye. Est-ce que makambo wana eza ya solo to makambo wana eza nango ya lokuta? Bon, la famille, nga penza kokota na mozindo ya makambo yo, na kokota nango penza te. Pourquoi? Parce que naza nanga mieux placé te ya koya ko répondre. Mutu oya koti ko répondre na dossier oyo eza le prophète Francis Tatou. Parce que eza na batu mosusu nzambe peut-être abanda ko utiliser ye na kibomwana, mais atikala kondima appel à nzambe te. La famille, omoni batu o bazalaka na appel à nzambe, batu o bazalaka na badon na bakati na bango, bazalaka très combattu. Bazalaka na bitumba ya kosakana te, et surtout soki oza na ignorance. Soki oyebi te ke non, nga oyo naza appelé au service de Dieu. Nga oyo nzambe asi aponanga, nga don nga oyo ndenge eza boye eza don, il faut travailler pour na nzambe. La famille, soki oyebi makambo wana te, okozala bitumba sur bitumba. Peut-être na confirmé te, mais na lobi peut-être selon nga. Le prophète Francis Tatou azalaki na ye na kati na ye, azalaki na appel ya nzambe. Yango nzambe abadaki kolakisa ye makambo. Yango azalaki déjà na parole na kibomwana, mais nanu a se découvrir te. Atikala ko se découvrir te que non, ndenge naza bo naza appelé ya kozala musala nzambe ya munene un jour. Ekoti kozala bongo. Mais soki ayebi na ye te, c'est tout à fait normal. Mais tango aye kokola, aye ko sala que non, lelo tolobi aye ko se retrouver na concert ya papa na biso Matou Samuel. Aye ko yemba na concert wana. Mais c'est tout à fait normal, la famille. Amoni na concert wana ke nzembo moko est touché ya ko sentir que non, je suis un grand serviteur. Il faut na pe sa vie nanga epa ya nzambe, il faut na banda koluka ilongi ya nzambe. Cela ne veut pas dire que non, ezaka nde na nzembo wana nde salaki que non aya koyeba nzambe te. Azalaki déjà na appel à nzambe depuis kala. Mais atikala ko découvrir te que non, azan appel à nzambe. Batu mosusu bazalaka bongo. Je suis sûre et certaine que ebele abatu to tu ko comprendre moi analyse nanga oyo na uti ko sala na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. La famille na ye ko pesa moi toli pona bandeko nanga mosusu o bazola nanga na minute oyo. Soki nano aussi otikala ko pesa vie na yo te epa ya nzambe na ye ko senga na yo, c'est le moment pesa vie na yo epa ya nzambe. Parce que lelo lobby okoki kokufa, mais soki vie na yo opesi yango epa ya nzambe te, yango bomona ebele ya batu baza kokufa, bandeko nanga olamuki na tongo mutu akufika boye, okokende wapi na lifelo. Mais soki aussi opesi vie na yo epa ya nzambe okobanga liwa te. Ndenge toza boye, eza na mutu moko te oya yebaka te ke non, na ko vivre libela, na ko vivre pendant des années te, mutu azalaka te. Mutu oya yebi batan oto ko vivre kana se ya moi ezalaka ka nzambe. Yango yo en tant que mutu ozolanda Étoile Nines TV ezala na tongo na midi na pokwa, parce que tant to tiaka ba émission, mutu na mutu alandaka émission na temps na ye. Yo zolandanga, soki nano tikala ko pesa bomoi na yo te epa ya nzambe, na ye ko senga na yo, pesa bomoi na yo epa ya nzambe, pesa vie na yo nyonso mobimba epa ya nzambe. Nzambe azala mobikisi na yo. Pesa vie na yo epa ya nzambe, ata lelo soki liwa eye na nzela na yo oyebike, ndenge naza boye na kokende nanga na lifelo te, ndenge naza boye na kokende nanga na lola. Lifelo bandeko nanga ezaka kaka ndenge boyoka, lifelo ezaka moto kosala nini, peut-être nzambe akoyokela biso mawa. Yo na se ya moi nzambe asi apesi yo pema. Asi apesi yo ba chance ebele ya koluka elongi na ye, c'est le moment. Profiter luka elongi ya nzambe, longwa na ba distraction, tika ba distraction oyo ezangi mutuna makolo, pesa vie na yo epa ya nzambe. Nalobaka toujours eza na batu mosusu baza na chance ya makasi, abeli ba docteur tellement ba meki na ba moyen nyonso, mutu azobika na ye kaka te. Ba meki na banzela nyonso mutu azobika na ye kaka te. Omona ba docteur ba yekoloba ke non, ndenge eza boye ndeko na bino oya kokufa. Omona mutu wana azwaka temps ya kolukelonga nzambe, akomi na ye kosambela, akomi na ye kolela mawa nzambe. Sikoyo yo oyo vie na yo otikala kopesa ngo epa ya nzambe te. Yo oyo zo vivre ka lelo kana ba distraction na ba distraction. Ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali,
ekozalela yo pasi pe mawa, ekozalela yo mokili mawa te. Alors c'est le moment pesa vie na yo nyonso epa ya nzambe, luka elongi ya nzambe bandeko na nga lelo oyo ata soki okufi oyebi ke ndenge naza boye nazokota na nga lola. Yango bomona kana ba matanga mosusu tukendaka omona batu bazolela ndeko na bango akufi, omona batu bazolela mosusu bo mituna. Yango batu baolela boye pona nini? Bayebi ke ndeko na biso tina ndenge akufi boye aza kokende na ye na moto. Ndeko na biso oyo atikala koyeba nzambe te, ndeko na biso oyo atikala koluka na ye elongi ya nzambe te, ndenge aza boye azokende na ye na moto. Esalaka penza pasi ya makasi, esalaka penza pasi pe mawa bandeko na nga na ndenge moko ya somo penza. Luka elongi ya nzambe na boy na nga ezala te ke no mama Itwali na bando sala ba émission me atikala kobetela biso lisolo te ya koluka nzambe na boy. Na boy nanga parce que chaque jour na salaka ba émission na encourageaka toujours batu keno to luka elongi nzambe, luka nzambe na motema na yo nyonso mobimba, luka nzambe na bolingo na yo nyonso ekozala toujours et encore malamu mingi. Voilà, la famille moi toli ya muke kaka na lingaki na partager na bino kandenge na yebisaka bino biloko kitoko eumelaka nango te, biloko kitoko ekendaka mbangu tokomi na mwa suka na biso. En tout cas bo permettre biso to yebisa bino bye bye et à la prochaine. Ciao, bye.